Ah, bandeko babolingo eza ya kodinda rango sasa molobeli na bino moi moke totangaka internet toyokaka pe ba émission ya baninga ebele basalaka tobayini ko comprendre que politique na biso ezotambola na ndenge penaka ya Congo na bandi bino boyebi semaine passée maloba ezali kaka mibale misato Vital Kamerhe na prison bato ya importance monene na kati ya mboka Congo bakei kotala ye na prison pona nini mukolonga na bengaka Vital Kamerhe mwana mayele mukona bengaka ye grand prêtre les gens ont eu sûrement balobi ayoka ye makamba okotela mutu na bango te naza ngaku nazala membre ata ya parti politique moko te mais le problème que nazali observateur makambo tomonaka yango tolobaka toyebi ndenge politique na biso tala ba age tokomi nango politique ndenge etambolaka ata bakosi biso ata babandi kolobela biso makambo ndeni donc eloko te donc toyebi na biso ke balekaka boye babimaka boti place bakosuka donc Vital Kamerhe na prison abeso elake kotala ye Vital Kamerhe na prison a makala na CPRK Nemi Mwilanya c'est qui bandeko babolingo Nemi Mwilanya c'est Kabila bon tobo sana ke Nemi Mwilanya c'est Kabila tolo baki bazana bango batabamboka moko baola bango bashi bayebani yo kanti musha za kote kunda kota Kabila bakangi mutu na bango donga kosalisa te toyebika makambo ezalaka na Congo on change la lunette pour les lunettes à musala pour nazana leur repos pour na koyi kozala na lunette ya boete pour eza na ba protection pembeni ba lunette wana ezalaka nde ya protection donc bandeko babolingo boyeba ke Congo d'ailleurs bakomi kobenga na makambo susu ya misato na baki mibale misato ya linini Tshisekedi Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Chilombo na président sangwa de bat balba auto Chilombo balobi Chilombo akomi dictateur. Comment Chilombo comme un dictateur alors que bon peut-être sont le quoi s'allier na dictateur. Dans ça la bino mission na bino mariage impossible balinga comme ça possible. Bo benda Vital Kamerhe na pembeni. Benda Kabila na pembeni. Benda na Chilombo na pembeni. Mariage impossible batoro misato baba to normalement il fallait même pas baza la sika moko. Mais na cadre de to baka politique ezali na ba moi ba makamususu na ndenge nango et ça la que bato ba comprendre que non soto panza ni eza mabeto sangana kaka. To landaka ba politicien mususu ya mayele bele pe mususu bazali. Ako kotanga kombo mais soko tanga kombo mutu mususu a olobaka oza fanatique. Je ne suis pas fanatique. Il y a un monsieur là Azaki candidat malheureux à 2018 comment il s'appelle encore Tiani. Mwadianvita. Le citoyen monsieur Mwadianvita tala ba idée kitoko. Tala Azaki candidat lobité moto il faut na Congo faut un président pour nous apaiser la République faut au moins universitaire. Ah mais président Mobutu babanda kalango batango na banda état ngwali panda yango wasima 60. Tozala ikanga na ba universitaire basala ka pembeni ya ba président même si les présidents ne sont pas n'ont jamais été des universitaires. Mais batango kaka bazala na pembeni ya ba président ko ka ba universitaire donc siko président ayoka kade batute na Congo na Afrique to na Congo elobika te so mutaza président ayoka kade batute bi donc yeka ba yoka kaye non ce n'est pas ça le problème koko sa biso na makamba bongo te ba intérêt personnel o lobaki toyoki yango nde bo makamboka na lobi na bino babengi Kabila plutôt babengi Félix Tshisekedi Antoine Tshisekedi Chilombo babengi Chilombo dictateur balobi na yaza dictateur moi mbule bani ko betawa Bande babolingo babengi ye dictateur. Pourquoi babengi ye dictateur? C'est parce que bato basala na ye bango to bandako ba Kabila dictateur. Mais si ko Kabila dictateur azu a comme ça là dans mwana ya démocrate to ba ke les grands socialistes pena dongo to yebi. Les grands socialistes pena na Congo donc bato tanga ka kombo moko Antoine Tshisekedi wa Mulumba. Mais si koyo babengi dictateur pour ni bato babengi dictateur ali bato oyo basali coalition na ye donc eli ko ba ke coalition na eza impossible bino bokondi make Shadari yazala na marche est-ce que bokondi make na Caleb Mouton oyo yazalaki muto aena na mona na kate
soi-disant bazali bato makambo mystique. Donc chotobi makambo mabe trop eza mabe parce que je préserve aussi ma personnalité, mais bazalaki quand même derrière cette dictature ya Kabila. Et tobo sanité na Vital Kamerhe, Maman Olive akendeki kotala nani notre sœur Amida. Moi nakei kotala Amida. Parlons de Maman Olive quoi. Akei kotala Amida. Masolo nini basolo laki. Si manango abe chole wana mbangu na prison. Si manango wana tous nyoso wana kaka utango ba procès comme na niveau ya appel tout ça. Mais boye ba ke na ba police ata Maman Denise Nyakero ba acte nyoso a poser na kati ya mboka Congo, boye ba ke c'est toujours politisé, c'est-à-dire ba ata sali geste moko social. Oui, bah que geste social, moi s'il y a président, tout moi s'il y a ancien politicien, tout moi s'il y a politicien, ou bien un député. Ata Eliezer le bah geste, bah tala, bah nini social, somo. Mais nous surtout wana na mutu na bango ezali kaka sima ya politique, tout est politisé, tout est politisé. Ok, batongi immeuble boye basali bo soki aza politicien sima nango azoluka arranger peuple akamata sima peuple aya sima na ye. Donc ba intérêt ezalaka soit ya parti soit ya nini. Makambo pe zobo makongo yango wana 744 je crois 747 partis politiques. Si ko bolanda boye ba masolo nini ba Nehemi Mwilanya ba solo laki na Kamerhe. Masolo nini abe shola solo laki na Kamerhe. Bongo Maman Olivia akene kotala Amida. Akene kotala eponine par compassion ou bien akene parce que boninga mwasi mobali na ye bon ancien collaborateur. Papa na oloba na bino ba Kabila. Kamata Bakabila, Kamata Kamerhe, Kamata le feu Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Tous ces gens-là, bakoki jamais qu'on allait ici comme ce que moni bakomi ko ya ko sangana ici comme c'est parce que la politique oblige parfois, il arrive de faire bato basala ka ba concession. Ba concession bato basala ka, il ali pona ko lukate bon peuple mon abina moi boy. Mais politique à Kabila ezali ko beba pona nini. Ti lelo politique à Congo zo bongate parce que to ba Kabila mais même Tshisekedi a continué kati ya rawana. Monsieur le Président, makambo ya bino boko banga ka ba rebelle wana. Il y a même un rebelle qui est passé dans la mission ya de raption des moutons. Na benga ta des moutons, bosolo dans politique. Aleka ki abini ni Tshisekedi pour ka réussir face à travailler na bango. Bango banani bango ba rebelle. Bande ko ba bolingo. Parce que vraiment to continuer makambo banga ka ba rebelle ka. Yanga bozo mona bazolo ba groupe armé eza ko botama kaka parce que ba rebelle ba yebi que soki bakamati ba tie mobulu na bango bako banga bango bako pesa bango ba poste yanga no ki mikono masolo ba policier bango bimisla biso fayi makambo zolo ba alimbisi parce que ça a besoin de dialogue. Non. Fayi ne vous a pas parlé de dialogue. Makambo no so za na moto ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo donc tanga ya wa Tshilombo de bango baloba. Vous comprenez? Batu bazali na makanisi bien tous na ba cadre minene ba sala na ba Fonds monétaire international ba sala na ba Banque mondiale soki ba yaba soki bazui ba poste ba bunga bazala ka susu nanti ba licencié ngo bo komisa o batu fo bazala ba universitaire les licenciés les docteurs Tiani, ça c'est un message particulièrement pour Nayo. Vous dites que vous devez avoir un président universitaire. Président universitaire non dicté batuto au kima dictatora plutôt diction ya Bamindele. Nous on avait compris que Kamerhe sera arrêté avant même qu'on l'arrête. Kamerhe sera lâché avant même qu'on l'arrête parce que déjà de Rabiso Marius Ayamba qui l'autre là comment il s'appelle encore Herman Cohen. So yo qui ba conversation à Marius na Herman Cohen. Quand on lui parle de Tshisekedi, l'union entre Tshisekedi et la Vital Kamerhe. Bon, est-ce que vous allez obliger à Zalanda et tout? Mais non, mais réponse na bango ça réponse ya ko bomba.
Fayo yo wana uti Amerika umeli la ba Amerika zo kene Kinshasa. Azozonga Kinshasa. C'est vrai que solution ezali ke ba vanda ba sangana ba yokana. Mais na ndenge nini? Est-ce que na dialogue ba mo banga ba dialogue parce que comme akokabola ba poste. Tant ba kabola ba poste na ba rebelle mususu ba koya ba koti na makambo. Bande ko ba bolingo ezali kaka flash ba solo to kobeta yango bien à studio amnene. Ah on a studio mobile de betika flash. Le travail oblige, je suis vraiment en plein boulot. Voilà, biso ana pour tout aux ana ba main job na ba second job, de ba secondary ou bien na ba distraction ou quoi, kaka distraction. J'ai jamais cherché l'argent ici. Mbote mingi na batonio so na ko pesa bino ba intention ya ndeko ngai bless simba e sabino na ko landa pe ba intention ya John Kalubi pa e sabino. Firme bondo bana lingwa ba ko zela yo parce que vraiment mboka zo tambola bien te, il faut des gens au bazali na conscience. Cyril Modogo bambo teno yangwana Vivien Bonjeka na bosa na kabinote bongo so na pona sukisi na ba jumelle na ngai Ntima Musei na Nzuzi Musei Freddy Mayemba na London Gigi Luminu kwa ebisa bino ba pesa kaka oyo bazali na yango na tinda bino na profil ya Gigi Luminuku bota la photo ya mwana bota la photo ya Gigi Luminuku boyeba eloko nini Gigi Luminuku apesa mwana. Je salue Guilhem Maïdou, coulant à Paris. Le mannequin de Paris, au revoir. Tokuta Nimbalashima Raphaël Gomatsasa Pona Masolo ya Flash na studio mobile. Au revoir et à tantôt. Voilà, il est à boulot. Tokuta Nimbalashima.